acte na tozo condamner yango soko oza na nzela mabe tika na nzela mabe tika soki yazoloba boye kabila bafingi kabila kanisa na lelo Tshisekedi yawa ba injiri ya ndenge nyonso ya Tshisekedi butu moi akanga banani kaka ya sali mabe lokola sali mabe il faut baloba yango moi c'est le bossa ko savoir tout moi c'est trois fois pas douter mais basi ba kufa ndenge nini et puis moi c'est mon fond la zalaki wana akenda porter disparu pas tu pas douter soki to lobby peut-être ça conseil de mingam akona ba menace ya ndenge wana azobenga président DG Alendele bazako bazali papa oya azo luka mboka ko koya omoni la matozo luka mboka ko koya pe trouble ko bima na diaspora na partout pour la prophète du peuple John Ngefa je suis là bazali papa oya azo luka mboka ko koya omoni la matozo luka mboka ko koya pe trouble ko bima na diaspora na partout pour la prophète du peuple John Ngefa je suis là. Le bipe il kamususu bazwa ki téléphone erreur ya technicien ezali lokuta na ye tango azosala makambo na ye wana njobi héritier beta njobi na ye moi ça ba héritier c'est de filmer héritier il a fait ça sciemment pas sambousa ba maman wapi ba nini ba maman baza wapi maman lui baza wapi pas maman lui baza tellement ki makambo pona yo za RRT o isala ezali RRT il a fait ça sciemment héritier bani koloba na ye ngana ye proposer liwa tena boye tout cela et puis ebimi congolais bakanisaki ezaka mwasi na mobali baswani obeti mwa likofi baye na bapolisi na minduki bowu makala maikala batama likambo makala ça mpona bamekama makala mais batelle bêtise quelle loi et puis loi elobi susu monsieur les journalistes na kati na article 12 ya constitution elobi tous les congolais sont égaux devant la loi omoni soki basali dossier pour ngai pour le camarade tout ça moi salaire nous sommes là pour dire la vérité et erreur les camarades tout ça moi nana lobaki yango te nazana ba bande oyo même peuple zali ko finga partout batik intimidation bazozwa ba téléphone azobenga azolo basala héritier nini mais je crois que il faut talon na angle parce que j'ai reçu l'appel na receveur qui appelle il y a ba avocat conseil à Matou Samuel na mba qui sous appel même appel on Isaac identifié c'était les numéros ya papa Matou Samuel ou bengaki alors lelo likambo nini o bango bazo reprocher nazana likambo ba reprocher ngai te na ibisi diaspora nyonso ba congolais nyonso soki lelo bomoni ngai te c'est Matou Samuel na bavocat na ye bazo intimider ko benga biso na butu basa bon lèvement basa likambo c'est lui na ko benga banoko bokechu na ko ebisa bodon mokili mobimba j'adresse Atika eloko zo luka okoka yango te na ibisi diaspora nyonso ba congolais nyonso soki lelo bomoni ngai te c'est Matou Samuel na bavocat na ye bazo intimider ko benga biso na butu basa bon lèvement basa likambo c'est lui na ko benga banoko bokechu na ko ebisa bodon mokili mobimba j'adresse Atika eloko zo luka okoka yango te écoute ndenge nini Pierre Tchadiki JP héritier to tche JP Piana to tche ye mobali ya pembe to vani c'est héritier ko kana yo mala JP ça bozo ba non yango na solo babe comparaison parce que bateki héritier je te le dis bateki héritier lobi ba sala mwana ngai ba sala mwana français ba ko sala bongo on doit le condamner mais ça marche ça marche on dit tout ça marche c'est que toi même ça va congolais non la porte tout ça va marche minene tout ça va marche ngo parce que ba ko teki héritier ozoma na tuni héritier ya leki wera son so ka telemi be bana 600 biloko jamais pourquoi wera basaki ngote basaki ngote pour nini pourquoi ça ya leki confie pourquoi ça kaka moto moko non ça c'est l'impunité donc on dit monsieur impunité te pourquoi na mboka na biso justice ezali na 2 points de mesure pourquoi est-ce que mabe bandaka yango wana nous adressons au chef de l'état kosala mboka oyo sentiment te les pays déjà pourris
yo ikokota okuti mboka epola ebeba sala quelque chose ata manda na esili esili ata mais sala quelque chose oza na parlement bosala loi moto akamati mwasi eza mwasi ya bato eza mwasi ya bato te asali rapport sexuel polele azosambusa bosumu na ye polele meme héritier aza wana mangani na nyonso ya polele mokili mobimba mwasi wana makembe esili ezali polele monde mobimba na mwana ya moke na bano ya biso ya mike bazobakamba héritier wana okolobela nde appel ya moto abengaki mpona koloba oui babengaki batika héritier azonga na ndako ifala héritier sota une semaine na prison Mike obokangi Mike nazoloba Mike obokangi ya président bimisa Mike na prison eza bato mitema mabe bimisa Mike na prison monsieur le président de la république allez na considérons mingi yaninga to bebana te parce que na Congo ozala nani na kobeba nani mpona Congo ozala nani na kobeba na Congo mérite mbali bosa osala ngo te soki kofi asalaki yango oyo me kofi na makani kofi olomide na ndimeli ete me nazala juste soki kofi asalaki acte oyo héritier asali kofi na makani ekwambeka bana ya bakonzi wana héritier akenda ngai nasepeli na likambo na mbwa ya mbwa asepeli te mbwa azokaka batiki héritier waki nini wana oyo batiki héritier mbwa ya mbwa azolela mbwa naoki na mbwa azolela wati batiki héritier ngai tozokende wati mboka nini oyo. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzamba linazo ape bambo nanga bien ya on a préféré na sala nanga fio Toyebi kisi. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue une fois de plus sur Nouvelle Tendance Télévision. Et vous qui nous suivez cette émission Vérité et Réalité dans vos maisons, là où vous êtes en train de travailler, dans de cuisines, dans de métros, partout, puisque vous êtes très très nombreux au Bolanarabiso et Zalanaba Bureau, à Nabino, Botalarabiso, na condition moko et Amalamu. Merci infiniment, Nabino Nyosotou, Moté, partout au Bozotalabiso. Nous pensons également à notre sponsor Yadjani Sitantungan pour Tobanga Mituri depuis Suisse-Irlande. C'est quelqu'un réglo qui nous suit depuis la Suisse. Merci également à Bandekotou au Bazalarana Bisso et Longo. JL Lukombo de Genève, merci Nayo. Merci également à Claudine Bossaou. Merci à Mami Mwanda et Kela Mouyanzambe. Merci aussi à véritablement femme d'affaires Chouchouna Tati, la ma soeur, Malolo Loris la Congolaise Mbote Nayo. Je penserai également à mon frère et ami Francis Beto Febonane Nicaragua. Il y a Arlette Tandou, mère double. Na Pesibino Mbote Skabota la Bisso. Boza et Belé. Z+, na Pesio Mbote Eskazolanda Bisso. Merci na Bandeko tout au Bata la Bisso na France. Départ et d'autres tables Fatona Bossani PIOT. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir le prophète John Nongefa, qui est le vôtre, d'ailleurs, l'habitué de cette chaîne, au Botalara, moi, Mingi. Aujourd'hui, nous allons aborder aussi plusieurs points par rapport à l'actualité à Mbokanabiso et aujourd'hui, nous allons un peu toucher les sous na makambo na biso parce que de temps à autre, vous avez toujours posé de questions et à notre tour, nous nous démerdons afin que nous puissions vous proposer certaines pistes de solutions par rapport à tout ce que nous faisons. Alors, merci. Et nous allons recevoir Pasteur John Ngefa, donc prophète Otozana et Nabiso A déjà. Prophète John, bonjour. Bonjour, des jeunes Zambia Pambolayo, Nandenge Oyei, pour tout sur le Makamaya Mboka. Dès nous le but de faire conseil, pour la solution, pour la Pambolayo, mais tout bandana du Sam. Tata Nalola, Natiki, émission Maboko Nayo,
kolo likabo pesa ki na DG alende les amis mayele kolo tika dia ko tuna yo te pa na yo to tiki ba congolais nyonso maboko na yo to tiki be mboko maboko na yo kolo yo sunga obatela o nyonso milima nguto bobo ya poloso ba keneska bikaoki lo boko pe ngolo na kati na yango to banana yo to sukisa na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, infiniment merci. Nous démarrons cette émission avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'amour parce que Bino Boza est belé au Bota Labiso. Alors, nous prenons le tout premier point par rapport à l'actualité à Mboka Nabiso parce que quand même, moi, je suis réseaux sociaux et Ali Sextap et Andeko Nabiso, artiste et musicien héritier Watanabe qui a été acquitté déjà depuis hier, donc héritier bel et bien chez lui à la maison, bien portant et aussi. Ozalaki partenaire naie oyo bazalaki naie Nandeko Naomi alors bando bazia basisa ko libé ko quitter bango bazali libre et bako sala misala bango ndenge esengeli mais tout autour ya kutika héritier Watanabe et créer moi makambo belé plusieurs bouches batumsu ba sepelité bamso balbe qui a eu des infractions établies comment est-ce que baki kotika et alors et meka comme maman makambo belé avant nazo point de vue il y a prophète John Ngefa. Prenons d'abord ces images. Regardez ce qui a été hier, ce qui s'est passé hier, parce que pendant la libération d'héritier Watanabe également de notre sœur Naomi, Total année Marambelekana qui fait Nini Balobaki, et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivant. Bato ebele oyo bazali bafani na yo oyo bazalaki na souci komona ke ozali kokende na prison makala mais komona yo ndenge ozali libre lelo nini okoki koloba nanu mpona bafani na yo nanu oyo bazalaki na souci oyo baleli na parquet. Je n'ai pas le droit déjà de parler parce que bato ebele baza na mitema na bango ezoki bato ebele baza blessé premièrement mpona makambo nyonso elekaki et deuxièmement mpona ndenge bayokaki ke na kangami et troisièmement nde baomona nga toza na yo so tobi tokende na terrain oyo ya makambo ndenge elekelelaki omona que j'étais accusé na bavideo moko et après omoni bavideo na nga oyo ezalaki publié c'était une vidéo normale après omona que deuxième vidéo après expert ya parquet en bataille yango ba omona que les vidéos m'ont truqué sur l'hôtel au monde que l'image est montée dans un ordinateur. Après j'ai blessé le cœur de maman, j'ai blessé le cœur de femme. On a botami na koli. Papa t'aime beaucoup lingai. Papa t'aime ta koli singa. Maman t'aime koli singa. Et ernyo so maman le la na combo nanga. Na ukaka pasi ko le kamakasi. Na ko lo belo komoko. Na komi pekisa ko sala mabete. Mais na rejoindre mayele ya awa na bandeko nyonso tu ya ba diaspora na Kinshasa partout nino koy koloba na bandeko o bazolanda biso. Bon déjà je suis déjà na loba bien la télé, permettez-moi, excusez-moi pour ça. Bon on est libre si je peux dire. On n'a jamais été arrêté d'abord premièrement, on était juste interpellés. Ce qui nous a pris 24 heures et ensuite voilà, c'est passé comme ça. Tout va mieux. Bah condition ni beaucoup tana na ngotango bozala ki arrêté wana. Ben tous qui maltraité hein. On était bien, c'est tout. C'est dur juste de passer 2 jours ou 48 heures la garde à vue, c'est vraiment très dur surtout pour une femme mais bon c'est passé. Message nini koyo kopesa na bandeko oyo bamonaki nudité na yo oyo bamonaki nudité ya partenaire na yo artiste na biso héritier message nini koyo koyebisa bandeko oyo baza choqué ya komona ke rapport sexuel est bimi en public. Premièrement je vais parler d'une chose qui circule un peu trop sur moi, que je suis mariée. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Le fameux, je sais pas moi, Christian Bando. Bando c'est mon nom, c'est pas le nom d'un mari. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Pour les vidéos qui circulent, en tout cas, je veux juste demander pardon à ma famille premièrement, à ma mère. Non, mon visage est gonflé, je peux pas. Excusez-moi, mais mon visage n'est pas très bon là. J'ai trop, mon visage est gonflé. Mais je vous avais prévenu que je pouvais pas avec mon visage là. Voilà, pardon à ma famille, à ma mère, à mes frères et à tout le monde. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant parce que. Un message nini okoki kopesa komona yo ozali libre bato ebele bayebaki ke
boza déjà na direction na nzela ya kokende makala mais comment na yo na liberté après ba vidéo na yo ya image no ezalaki publier ni na bandeko nyonso tu ya ba diaspora na Kinshasa partout ni no koyo koloba na bandeko o bazolanda biso. Bon, déjà je suis déjà naloba bien la télé, permettez-moi, excusez-moi pour ça. Bon, on est libre, si je peux dire. On n'a jamais été arrêté. D'abord, premièrement, on était juste interpellés, ce qui nous a pris 24 heures. Et ensuite, voilà, c'est passé comme ça. Tout va mieux. Bah, condition d'une beaucoup de temps, on qui arrêté. Ben, tous qui maltraités, hein. On était bien. C'est tout. C'est dur juste de passer 2 jours ou 48 heures. La garde à vue, c'est vraiment très dur, surtout pour une femme, mais bon, c'est passé. Message nini ko kopesa na bandeko oyo bamonaki nudité na yo oyo bamonaki nudité ya partenaire na yo artiste na biso héritier message nini ko yebisa bandeko oyo baza choqué ya komona ke rapport sexuel est mis en public. Premièrement, je vais parler d'une chose qui circule un peu trop sur moi, que je suis mariée. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Le fameux, je sais pas moi, Christian Bando. Bando, c'est mon nom, c'est pas le nom d'un mari. Je ne suis pas mariée et j'ai pas d'enfant. Pour les vidéos qui circulent, en tout cas, je veux juste demander pardon à ma famille premièrement, à ma mère. Non, mon visage est gonflé, je peux pas. Excusez-moi, mais mon visage n'est pas très bon là. J'ai trop, mon visage est gonflé. Mais je vous avais prévenu que je pouvais pas avec mon visage là. Voilà, pardon à ma famille, à ma mère, à mes frères et à tout le monde. Mais en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant parce que. Oui, pardon à toute ma famille, pardon à ma maman, à mes frères et à mes soeurs et à tout le monde que j'ai blessé. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je ne peux pas vous dire grand chose maintenant. Peut-être que avec le temps, je veux quand même bien m'expliquer ou m'excuser encore. Mais premièrement, d'abord, pardon à tout le monde, à ma famille, aux gens que j'ai blessés, aux gens que j'ai fait du mal, mes proches. I'm very sorry for that. Bon, la question na biso muso ezali po batu mingi bazalaki ko s'attendre que yo au porter héritier plainte mais ba moni que yo au porter héritier plainte te o nga na moni que vous êtes amoureuse bolingani donc yo posa d'accord na héritier donc bato bazo kanisa ba ndeko zelo porter héritier plainte par rapport ya ba image ndeka publié qui okolo ba. Je préfère ne pas parler maintenant. C'est mieux, merci. On en est là, victoire, libéré. On est là dans sa chambre, entre nous, calmement. Tout à l'heure, on va savourer du champagne. Hein? Tout à l'heure. Papa va sur mon conduite. Tout le monde a parlé. Tout comme ça, colo, tout va être. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que vous avez suivi des images. Merci. Puisque ce sont des images que nous avons ramassées par-ci par-là. Alors merci. Je crois que. Et excusez-nous par rapport à la qualité. Hein, parce que je crois que pour tenir ce qu'on a rigueur minimité. Mais c'était tout simplement question de vous faire voir ce qui a été la soirée d'hier. Oh, il est kanaki. Bomoni nengeni nakati ya mutuka. Et bomoni nengeni héritier bandeko kine makala. Pe nengeni baluka ki nengeni bazonga ki nengeni makamyo surtout salamaki. Alors bozui réaction bozui ba image Johan. Alors tous réaction à chaud. Il y a prophète Ngefa. Nakota la ba image au monde de héritier azan libre et sengoza ki lobi champagne zala ki au rendez-vous. Ndeko DG Alain Dele journaliste Amayele et pesinga passe na motema na mawa. Passe ya nini? Ce que j'ai vu dans mon image. Pourquoi dans mboka na biso j'étais na 2 poids 2 mesures? Pourquoi? Est-ce que ma bébé bandaka nous adressons au chef de l'État? Comme ça la mboka oyo sentimenté les pays déjà pourris. Yo iko kota okuti mboka epola et beba. Ça a quelque chose.
hein ata manda nesi la te mais ça là quelque chose monsieur oyebi epesi ngai mawa oyebi outrage et merci ezali condamnable na loi congolaise yango na bino mama mabuni yo ozali mwasi oza na parlement bosala loi moto akamati mwasi eza mwasi ya bato eza mwasi ya bato te asali rapport sexuel polele azosambusa bozulumbu na ye polele meme riti aza wana fumangani na nyonso ya polele mokili mobimba mwasi wana makembesi ezali polele monde mobimba na mwana ya moke na bano ya biso ya mike bazobakamba inetie mais sikoyo soki mwasi na zemi alongoli zei bokangaka mwasi wana mpona infraction mwasi nyonso soki na ndako oyo bala ye bosa rapport sexuel soki ya boy obete na makasi afundi bakangi yo ekoti na cas ya violence akangi yo mais héritier violé bato nyonso outrage de mœurs. Ok, outrage de bonne mœurs, ok, merci. Outrage de bonne mœurs, Mokili Mobimba. J'ai vu même un pasteur ivoirien a condamné tels actes. Il faut avoir une relation, présidence, nini, directeur cabinet, ministre, généraux, pe bateau et bazangi ba connaissance wan. Hein? Wana kolobelande appel ya moto abenga ki pona koloba ki oui babenga batika héritier azonga na ndako il fallait héritier ça une semaine en prison Mike Obokangi Mike nazoloba Mike Obokangi président bimisa Mike na prison eza bato mitema mabe bimisa Mike na prison monsieur le président de la République mais peut-être infraction on est comme Mike quelle infraction à sala kini par rapport à héritier sali héritier parce que héritier balobi eza vie privée na bango vie privée te tango olakisi bolumbu na yo liboso na bato violé bato hein oyebi bible elobi na biso na Matthieu 5 tokamata kati na yango parce que totanga mokanda na zani Matthieu 5 elobi boye tokamati Matthieu 5 verset 28. Moi, je vous le dis, celui qui regarde une femme mariée, une femme, mais c'est DG, pour la convertiser, pour alloulier, il a déjà commis un adultère avec lui, il est puni de la loi. Ok, Biblia. So ba trouver ba Bible te. Moi c'est na yo te, moi c'est ba tote. Moi c'est kaka luli ye kaka. Osimbi pe yete. Bible lobi infraction zali consommer lilu ba nzambe et lobi ete. Olali na ye obeti makembe se njobi. Fosu kisaka njobi obeti njobi. Bible lobi ngai te njobi, ngai te Bible. Pe Bible lobi nini ozali condamné. Ce qui Bible lobi mokutu nzambe loi bato établi frère mutakala na mutu ce que beti bazo sala bari tishike bazali ba intouchable ouais ça n'est pas signé ouais bi article 16 de la constitution et lobi boy l'homme est sacré la femme il est sacré mais il est aussi protégé par la loi OK protégé par la loi ce que loi ils ont protégé mututé alors moi si wana mimi to comme étant Naomi et ça ba tout ba fumangane ba beta ka banjobi na banjobi ou bien c'est ça que tu fais là à ce moment en cours parce que directeur cabinet songolo ya banani bazali mais mboke tambola kaboy ngai na regretter et puis de tango ba quitter Richie azozwa conférence de presse azolo ya son idée na moi si on a kangi boy ton na on a kangi mais fungole longi batala yo azala marié te et loko ya sali ezali ko sambusa République démocratique du Congo, ils ont battu anti-valère. Mais pas le but qui va venir comme ça la caca enquête parce que l'héritier jusque-là était encore présumé innocent. Alors mon équipé moins va qui ko bomba épée tant mon laïté parce que avec l'infraction monsieur. Automoni ba vidéo sur héritier. Héritier de la fumangani na yependa. C'est héritier payé pe congolais. Alors bi payé il comme sous ba zo qui téléphone erreur ya technicien. Et là il le kuta na ye. Tango azo sala makambo na ye wana njobi. Héritier beta njobi na ye. Moi ça ba héritier cessez de filmer. Héritier il a fait ça sciemment. Pas sambu sa ba maman. Wapi ba nini ba maman ba za wapi. Maman oli ba za wapi. Pas maman oli ba tellement ki makambo. Pona yo za RRT o isala ma. Et ça il a fait ça sciemment. Héritier bani koloba na ye nga na ye proposer liwa tena boye tout cela hein et puis ebimi congolais bakanisaki
Ah, ils ont moi si on va les basouani, on va dire que les baillés na police na mindu qui ou makala. Michael va t'amener comme makala, ça pour la mettre comme makala, mais bah telle bêtise, quelle loi. Et puis loi le bis monsieur, mais c'est les journalistes. Na katina article 12 de la Constitution, et l'obini. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Héritier à Salibou. Maman Mimi, na papa gouverneur, titulaire na adjoint, bassin na bango peka ndenge wana. Batiki ba besoin continuer. Mboke continue impunité totale. Tokoloba nini? Tokobanga ba héritier te? Mais ça c'est le contraire. Il y a Makambo, chef de l'État là-bas qui passe tant qu'on la impunité, je pense que l'état de droit des Jezali, tu as vu Mboka canabiso. Alors ah comme monsieur Gosali Mbeba en tout cas il faut consommer en gros. Ba consommer ni Doli abomi Moutaza wana ça. Doli c'est lui qui a tué. Abomi un médecin un cadre de la République. Hein? Monsieur, Doli Makambo abomi parce qu'il a monté à Kabila FCC, il est libre chez lui. Il travaille, mais Mike qui a Salinine, il est en prison. Innocemment. On a qui déclaration té, les Kodoli Makamwaza qui sur place té. Alors bah toi ça là qui peut Makamwane bah que non l'infraction est individuelle. On doit répondre na Makamona et parce que d'ailleurs bah toi on a qui na ordre de mission té Makamweza moi belé. Mais lélo quand même en fait l'artiste ou musicien qui dit azape congolais. Azali pe na droit, azana même droit que yo parce que le bien on mobeko likonzi ya mboka na biso ko loba biso ke congolais nyonso to azali na même pied d'égalité, azali na sika moko c'est-à-dire ba même droit yo et sengeli pe ndenge moko. Doli makambo na qualité na biso yo avandi. Tala, yana biso monsieur. Alain na considération mingi na to be banate. Parce que na Congo ozala nani na ko beba na yo. Pour na Congo ozala nani na ko beba na Congo. Parce que là ko lobi bemba bunda na Centrafrique te. Et ça il va soda na yé et puis ba sen apatasa ki président élu démocratique de Centrafrique a sen ba sekou parce que rebelle o ba ki pembe na yé. Mais o ya kwa ki na makamona 10 ans de prison c'était bemba. Dans les ministres intérieurs, ils contrôlent tout. Ayeba ki tere wana bazo luka. Ah na Congo biba. Ba Kabila sur 18 ans de prison à Ibi, ba te Kabila ba biso to iba peto zoyango. C'est qu'il a fait. Ba te kanyo sur Congo tika. Au Congo c'est Kabango. Mais il est libre. Mais il est ko héritier à sali papa. Nga ata papa ya mwana. On a boté na famille na kondimate. Nga na ko poursuivre héritier. Moi sur na bala te nga na ko zonga na tribunal. Hein parce que son moi sur na mina na ko bala isu. Nana ko bala puis mo bala ko bala isu ni. Na mi a commis célèbre. Hein? A commis célèbre. A commis célèbre. Pourriture. Mutunyo soto. C'est bon. On a pourriture. Célèbre pourriture. Mais alors le pardon d'héritier Watanabe quand même c'est un pardon qu'il faut consommer non? Parce que azavi mon amboka. Nenga sengi volume si mabe. Méritier mbali libosa osala ngote. Hein? So il confie à cela qui yango yo mais confie na makala. Confie olomide na ndimeli ete. Mais na juste. So il confie à cela qui acte oyo o héritier à sali confie na makala. Pour confier le baraba konima vérité moké. Papa m'a confié pour la vérité. Papa il veut que boyi papa me pour la vérité. So il confie à cela qui yango bakay makala. Confie à cela na bomba na ala kisakate. Héritier lokola ayembela ki ho moto songolo he bana ba konjona he ba nini papa na he direction makala ba devie yango. Mais oyimbo na biso ya mboka ya ko pola le pays déjà pourri. Juge français, juge européen, juge belge, juge américain a passé ordre na ye bati aye na prison bati la faire enquête. Même le chef de l'état lobby rien. Même le chef de l'état lobby, même le directeur cabinet chef de l'état jamais à kokende mboka vend ça mibeko. Regarde le richesse que ne makala. Coup de téléphone yé, ba changer destination, ba longole ba kaka, ba tike ndap. Et bana ba konjwa to bibino. Mwana mokonja kota ka boloko te oui. Eza na mokolo. Yonde satali, yele santale, yonde kundu. Boka se ba na posanguba. Boko polo lolo, il y a un jour, Zambia va délivrer Congo. Merci beaucoup, prophète John Ngefa. On a dit quand même que on est premier point nabiso automika qui ko abordé en ce qui concerne Marambe Ande on abiso héritier Watanabe parce que quand même je crois que héritier a déjà consommé déjà makamunyo surtout et puis ayebi ka kotambola na bokebi parce que monsieur maman d'ailleurs parce que on aurait appris qu'il y a un mouvement maman va comment est déjà prête bah qui ne ko initier ça dire va démarche belé pour na tina na kolandela héritier parce qu'ils allaient violence faite à la femme ba kolandela belé na kati wana alors bah la présidence de la République moi je suis capable je suis un Congolais je peux voir le chef de l'État hein na ko mon chef de l'État nga
Je suis cadre de la République. Je suis un prophète de l'Internet. Je n'ai pas droit mon chef de l'État. Je trop, c'est trop. Bateau balingi yote. On m'a bateau bateau héritier. Lobby. Les banques de Balichakou, ndeko kosekate. Je crois quand même qu'il va tirer Diamato parce que Héritier quand même c'est un artiste qui est en train d'accompagner Baction et Belé avant de travailler dans la président de la République. Mais ça accompagner ça la bozo ba pour accompagner président. Ça bozo ba pour accompagner président. Accompagner président c'est que tout le monde accompagne le président. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Pourquoi 2 poids 2 mesures, monsieur? Pour nous Sengela qui est héritier justice qui n'a pas justice qui est dans solo et puis ba maman va continuer le mouvement. Ba lobby enquête est allé ezoko bakaka, enquête est allé jusque là bazo ko la. Na mona mokolo moko enquête ezali bazui moto ba tina prison. So ba pesi moto bébé provisoire libéla à Congo. Lo ezala raté. Le quoi ba quête ba tika héritier syndicat naï. Et nous condamnons les tels actes, l'Éphésiens 5 verset 11. Eza mala monté. Héritier c'est pas la première fois. Chaque temps bimisaka album on face à katawana. Chaque temps bimisaka album on face à musabasi. Et héritier il te basi babota hein. Héritier ba te basi ne babota hein. Abima na nzete. O ya sala kabo. Danger pe héritier na zate. Héritier ba no so ki bina mundel to metti sur danger ko zadne. Et ko so ndenge ni faut dire la vérité ko so ndenge ni. Et ko so ndenge ni. Héritier ki JPPN. Héritier to tche JP piana to tche ye mobile ya pembe to vani sin héritier ko kai nai yo mala JP ça bozo bana il faut la comparaison non yango na solo babe comparaison parce que ba te héritier je vais le dire ba te héritier lobi ba sala mwana na ngai ba sala mwana français ba ko sala bongo on doit le condamner mais ça marche mais lobi on dit ça marche on dit ça marche c'est que to même ça ba congolais non la porte to ça la marche minene to ça la marche yango parce que ba ko te héritier na tuni héritier ya leki wera son soka telemi be bana 600 biloko jamais pourquoi wera basaki ngote basaki ngote pona nini pourquoi ça ya leki confie pourquoi ça ta moto moko non ça c'est l'impunité donc on dit monsieur impunité frère na so bisa yo monsieur le journaliste oyebi les grands dictateurs d'Afrique on ba américain ba mbaki na Soudan on doit Omar Béchir on da quoi ça qui est moi aussi. Ceux qui demandent clair héritier, on va marcher. Ceux qui demandent clair et la justice, on va marcher. Et partout, il faut marcher. Partout, il faut marcher. Monde, il faut marcher. Congo, il faut marcher. Maman, sur la République, il faut marcher. Les hommes de Dieu, ils ça paix. Mais ceux qui demandent ça ne va pas, il faut que ganga le coup là sentinelle. Parce que la République démocratique du Congo, ils ont héritier. Bana ba conjoint ba ye lokola yembela ka chef de l'état ayembela ka ba cabinet ya chef de l'état asaka ba action wana lokola yembela bana ba conjoint wana héritier ko nana sepe na likambo na mbwa ya mbwa sepelite mbwa zo ka ba tike héritier mwa waki bon nini wana o ba tike héritier mbwa ya mbwa do mbwa zo lela mbwa na kina mbwa yo lela wat ba tike héritier angaye to kende wat mboka nini oyo tolo bate non to mona clair parce que bato au moins batike héritier bato nyonso ba ko sala makamwa na nko ba ko violer basi na nko ba ko la samitaka basi na nko ba ko sala makamwa ba ko kenda biso ba saka héritier. C'est ça le problème. Mais justice pas dans l'ego, na tout dans Zambie. Mais justice quand même justice, je pense que il y a papa Nabiso Evoloko, Joker, je crois qu'il a fait la prison, à ça la prison. Ceux qui justice c'est décidé que pour un héritier infraction en angoté batiki, je pense qu'ils ont quand même justice wana o ça là qui quand même OK. Maman oli patela ça à côté Boloko. Alors, ceux qui justice on a pas maman oli va ça côté ma pona ba violence contre la femme. Maman oli va tellement qui moi c'est président et moi à s'impliquer qui nango. Il faut faire confiance en la justice parce que justice je crois que ça Boloko ça là qui hein. Mais Boloko na héritier mo daleki moningana. Et vous quelqu'un héritier mo sika loi sala mi be ko salema justice telema et katana bosembo bato bakoyoka. Merci beaucoup prophète John Ngefa. Alors nous fermons cette parenthèse. Tous au moins brèche musufu la brèche mususu. Alors prophète John Ngefa avant tout kota biso makamukaka ya mboka awa. Likamuni parce que on aurait appris déjà qu'ils ont un dossier moi déjà instruit dossier pour nayo. Dans les Kambouan de comment tout ça mais les Kambouan ils aussi la té. Bon, on moni ça il va sali dossier pour nangai pour les Kambouan tout ça mais salaire. Nous sommes là pour dire la vérité. Salaire nani. Et erreur.
likambo ya Matou Samuel nani alobaki yango te. Naza na babande oyo même peuple ezali kofinga partout batika intimidation bazozwa ba téléphone azobenga azoloba basala héritier nini. Mais je crois qu'il faut talent en anglais parce que j'ai reçu l'appel na receveur qui appelle il y a avocat conseil à Matou Samuel na mba qui sous appel même appel on a qui identifié c'était le numéro il y a papa Matou Samuel ou ebengaki. Alors lelo likambo nini o bango bazo reprocher naza na likambo ba reprocher ngai te naibisi diaspora nyonso ba congolais nyonso soki lelo bomoni ngai te c'est Matou Samuel na bavocat na ye bazo intimider ko benga biso na butu basa bon lèvement basa likambo c'est lui na ko benga banoko bokechu na ko ebisa bodon mokili mobimba j'adresse Atika eloko zo luka okoka yango te. Hein? Je défends la République. Nane loko nani kama Matou Samuel abenga ba appel anonyme ko grimacer ba avocat na ye tout cela ya basala kiboye ba kende kiboye mais doli makamba boyi moto avant di banda bakangi ba kena ye. Hein? Bakangi ete non? Héritier yo akei ba bimisi akei ba bakanga parce que ngai na Matou na nani wana to longo non azo salere. Soka moto na Nzambe. Ya so la bongwama. Hein? Ba acte na tozo condamner yango soko za nzela mabetika na nzela mamotika soki yazolo babwe kabilo bafingi kabila kanisa na na lelo Tshisekedi yawa ba injiri ya ndenge nyoso na Tshisekedi butu moi akanga banani kaka ya sali mabe lokola sali mabe il faut baloba yango moi c'est le bossa kufi saba to moi c'est 3 efforts pas douter mais basi ba kufa ndenge ni et puis moi c'est mon affaire la zalaki wana akena porter disparu. Hein? Pas de douter. Si tu lobby, peut-être ça conseille de Mingam. Encore une menace, il y a un Azobenga président DG Alendele, Bazako, Bazali, papa. Ouais, Azo Lukambo et Gokoya. Au moins, là, on m'a tous Lukambo et Gokoya, fait trouble et comme la diaspora, n'a partout, pour la prophète du peuple John Ngefa. Je suis là. Dans ce innocent, et bien, de mon côté. Na lobby, en tant que mon lobby, le peuple. Pour Bango Bazarane, pas faible. Moi, je ne suis pas faible. Hein? Et puis ça n'a pas avocat à Matou. Na bien au moins héritier akai bo bato basoaki akomi na prison te. Mboka ikako kweya na kokanga John Ngefa. Mboka ikako kweya na lobi na yo. Mboka ikako kweya na kokanga John Ngefa parce que nous allons lobela peuple vérité. Et vérité na ngai na kotika la vérité. Atika biloko wana. Oya zoluka eko mema na mabe. Hein? Oya zoluka eko simbate. Hein? Soki bakasi ndenge nani Mike bakangaki akoti ngapi bakoti sanga ndengo wana oui na kokota ya solo po Elisa pa kota ki prison mais suka nango ezaki nango ni hein abimaki suka nango abimaki oya zoluka Atika ekomema na mabe pe komema mboke ko kweya mais est-ce que vous avez pris quand même le lot il se peut que Ndeko Matou a besoin beaucoup de solo la solo na kimia mais to ko solo kimia je n'ai pas de problème avec Matou. OK Matou c'est un jeune frère tozana ye hein to ko solo na ye Matou betaka musique n'est pas pasteur mondial c'est mon collègue na ngai tanga beta pas mondial na participer ki na concert na ye na kata campagne mais to solo la biso na biso e ko zala malamu mais so ngelo bazo mema wana bavukana ba otenere mo grave papa ngana prophète peuple na moto ya batu na prophète du peuple attention mbeli ba songa helicoptère beta songa mbeli te e ko katota mokuwa kuna ko bololo prophète John Ngefa merci beaucoup parce que papa ça combien so ko kwa ko bimisanga ntula nina bengai oko ni otumula batu po Laurent Sokoko bimisanga mena likambo ya luka na problème na ye a ko kate ntula nina bengai gaisola na ko bima mais ye a ka sa parte bandalité poto ko komate a ko tala marche ko salema na Syrie et ko salema na Yemen mais place au guerre papa comment la papa on comment te o ambassadeur nyot ba interpeller gouvernement congolais mais kata ko mekata ba saka ba je pamba keba oyo lo kwa Mike Mukeba ite okoti boye ba lobe appel solo na ope suspect te ngai te na ko Mike Mukeba ite parce que ba abandonné parce que
kosa kokufa na ntango elango ba bato bakolinga yo Moïse Katumbi asala déclaration Bemba jamais nani Mosito jamais Fayulu jamais mais il y a des gens qui ont bango comment bako abandonner Mike Mokebai na sort na ye boye motalo bela ki bango et puis bino ba journaliste te motalo baka Mike kanga yo pourquoi ba otiki Mike bozo ba kama Mike te faut que le bela batika liberté provisoire abima so batiki héritier pourquoi ba otika Mike te qu'est-ce qu'il a fait Asali nini Asali nini c'est ça le problème impunité à mboko yango wana la comparaison n'est pas raison, papa. On a un grand chocolat. Mais alors, prophète Ngefa, réaction par rapport à message, il y a Fridolin à Mongo, parce que mon Seigneur, tout le monde est quand même cardinal, tout le monde m'a emmené l'équipe. Au total, l'équipe est dans le stade de Martine, m'a remboursé ça la dimanche. Message, au moins des réactions. Bon, réaction à cardinal. Ngai moko na lobaka na liboso na bilamuka na ezana venir mingi te na permutation 3 mois président parce que ba leader so moment na sangani 7 sika moko simba to 4 simba kade parce que na par exemple les 7 patrons elanga ça simba kite oyo patron dit de ngo patron et j'espère que sangani patron il faut le patron ba pandana ki omoni soki catholique a même chose na berete catholique nda terema ki Kabila ti 44 000 membres moto a dû Fayulu moto ba catholique te Fayulu ne moto a suit oh ba tricher ba sali makambo yonso oui catholique pene moto a dû patron nzela pour ebele bato ba kufi ya catholique mais pour na Kabila les atike za catholique te ezala ki occidentaux américain, diaspora et puis na peuple. Les Kabila qui a changer la constitution. La carte passe Gabon constitution a changé. Ça soupe changer la constitution na Brazza non? Token na Rwanda. Président vu Kagame pour Kagame coucou dendo. A changer la constitution. Basali ni Kabila boya ki makila ya Congolais bima parce que après la guerre au Salemaki avec beaucoup de la présence de ce secours au dictateur wana nini wana abanga kiango et puis président angolais abengi Lorenzo abitala mindoki na ba soda ba préparer pour ba kokanga ba koboma yo kotia te mwana Kabila yokaki mais les mêmes Kabila yoki ce n'est pas catholique c'est tout le monde qui a participé barosi mokeni ba kufi pour n'a pas marché ba tu ba kufi ebele il dépêche. Combien de fois ba militaire de personnes bakufi ba carciner bango awa to 21 cercueil to bakufi ba tumbaki wana ça qui ba ta pouvoir lelo so ki frina mbonga lobi fa le tika ba vérité zile mais biso ba ipe yango parce que mboka oyo so ki ba tie moto ku consigner ndimi moto wana ela o mo echandaka lisuti 2006 Bemba zui ku consigner tie Kabila aila matosi Bemba kimexil ya tikali 2011, Papa Tshisekedi, Motazouaki, a s'autoproclamé après l'interprétation de serment comme chef de l'État. Oh, il y a résidence limitée, il y a 4 ministres. Kabila, papa, allez, Kabila, a joué. 2018, tu as dit Fayoul Motazouaki à sol. Cour constitutionnelle et yei, endimi Tshisekedi Motazouaki. Fayoul na sala nyonso ekosimba lisusu te. Il y a un discours, il y a cardinal. Il y a un discours constitutif. Il y a un Kaboula Bakan. Il y a un paix. Moi, je croyais que cardinal a Koloba Boy. Bana Kongo to Sangana. Donc, il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue. Aya mbabino nyonso. Bon, solo la point intérêt à Congo. Mais alors, bana Fayulu. Que si Kaba combat vérité de Zirne wana. Tshisekedi nde Motazouaki to soutenir ezali lokola azui parti pris ezali lokola Salomon devant 2 femmes pituana mwana ya kufi azokata likambo nani a véritable sagesse ezali sagesse malamu te ezali pasteur ya bango ya Philadelphie abengi président Tshisekedi abengi pe Fayulu bango te sika moko babondeli pona Tshisekedi batiki Fayulu il fallait asangisa Fayulu na Tshisekedi beto boza bana ngai
oyo ndeko ya zwi likambo te bosangana boluka baposi bakoyoka ye. Il n'a pas fait ça. Là tout sous na na ça faille la fait le fiango na ibi sauter. To suki wa. C'est ça que cardinal lobaki. Hein? Après ça discours ya papa ya bien té. Hein? Azoka parti primo kobo. Est-ce que tous on peut dire qu'ils ont peut-être pendant la président de la République, le fait que le président de la République a soutenu un peu moins Mingi et Madame surtout le président de la République a la plus actif. Est-ce que tu crois que non, moi le connaissant c'est moi qui kitsaye moi Kabila pas soutenu à Mosengo a soutenu bango mingi. Et puis na aucun pas discours que Kabila pimela qui Egypte. Après c'est Egypte, na aucun discours il m'a dit oh papa Kabila. Mais Kabila bobenge mwano apesa bino jipi ndenge au Kabila bino jipi ndenge Kabila ne bobenga ki terme ngo benga catholique Mosenga pesa terme wa nini terme moko Mosenga pesa ki awa ya baka Kabila sio Kabila yango dégage Kabila dégage akopesa bino ndenge non jipi kutelo Monseigneur Filola ko asenga ma jipi. Il y a battu un bon ça, Monseigneur Filonet, cardinal, à ta type, à ta combien? À ta ministre, mon gars, à ta main, à ta ça. À ta battu un bon bazar, à ça. Ils ont leur à qui ça. Est-ce que catholique, ils sont capables de ressembler à cardinal Jeep? Et tu sais que d'abord, on peut ça Jeep. Ce que tu sais que les ça, monte le col à commander le temple na Bango, à bout qui passe 6 minutes, à bout dans le bok. Nani, fils Mokoko. C'est commander le temple na bango atikala kaka na bilamba soda na minotri de ça na obuka so it's the gonna be jeep est-ce que akopesa ata ministre akopesa te asali bien te côté ba folu ba sepelité et puis bato ala muka ba sepelité et comme quoi guerre mosuzo kota mboka ina crise politique tozo linga muta akopesa kimia solo. Moi je suis pour le dialogue ngai nazali pour dialogue monsieur Alain. Parce que ce dialogue c'est basangana si quoi montant personne ko sangana ni FCC cash FCC na lamuka anse na ngone lokote OK basangana trois parties à minene wana bas sur l'intérêt ya mboka oyebi monsieur le directeur général Pilate azalaki romain Caïphe azalaki juif basolola ki mokolo moko te peut-être ali gouverneur mais Caïphe azaki sacrificateur mais bazaki na loi na bango moko chalandré loi yango azaki ma tribunal chalandré azaki makasi pe lokola tribunal ya bango ya Pilate mais tango ekomi basolola mpona liwa ya Yesu oyebi ke Pilate na Caïphe basolola po Yesu akufa c'est le comme le Congo. Pour le Congo de développer en haut, et c'est trois leaders à la partie. Lamuka, to sengi na FCC, to sengi na cash, basangana, basolola pour l'intérêt à Congo. Ce qui tes frères, soeurs, messieurs, Congo go décoller. Oui, mais le moment Kabila pour ça Kabila monsieur avec diplomatie. On te va pas quitter. Diplomatie l'équipe a marché hein? Diplomatie l'équipe au Congo tout Congo. Et là, comme c'est Bengana qui Kabila na pouvoir, et ça qui diplomatie, et ça qui makasi. Alors, ceux qui va solo la terre, hein, bateau FCC, bateau Peksa, mais ceux qui t'ont comme président, il est devenu président de la République démocratique du Congo et bateau Yosso. Hein? Avec président parti politique de mon côté. Hein? Tu as coalition de mon côté. Il y a la République démocratique du Congo Yosso. Pour sauver le Congo, ils allaient bongo. Mais oh, papa cardinal, alors ça la parti plus alors bah côté les mêlés pourquoi tu dis à télémélie diaspora dit bah télémélie makasi hein et bah diaspora na Vatican bah pemben Italie Belgique France Angleterre bah pemben bah côté n'a pas beaucoup hein donc quand on n'a pas beaucoup à risquer à regarder passion permatiré oh y a no qui le gars Mosengo ah mais oui hein. Merci beaucoup. Alors on va prendre le tout dernier point parce que le tout dernier quand même à 4 points haut et qui bat oiseau zela yango tout mon vidéo moko ah ezali qui bana ko circuler bande wa komi ko réagir moi mingi par rapport à vidéo wana anniversaire ya moi si ya Durkaba ba moni to moni vidéo zo circuler ye moko
Camère Vital Camère azokolatsa a offrir moi si nae chaînette il y a diamant akolatisa ye chaînette il y a diamant il faut qu'on le bat monsieur oui mais et comme ineti moi problème est-ce que mutu azana droit ya vie quand même ceux qui alinga sepelisa moi si nae est-ce qu'il faut abattre makaka azape na liberté wanati makambo ya Congo eza somo mais oyebi ba politicien bazai homme à part bazokola homme de Dieu basalaka makambo yango na distrait na kobombana eza ya polele te toyebi Vital Kamerhe asali 10 ans de chômage donc Kabila longoli ye akembaki fort aki na larte aza kobika kaka na bacotisation ya baparti politique bamembre na ye bosala na gouvernement c'est vrai ce que je te dis mais ntango kaka titi banome ye directeur ya cabinet na cope oyo basali Kamerhe Johnson milliardaire est-ce que eloko ndenge wana aki kosala ngo leka na bamilliardaire millionnaire te mais milliardaire mais bana bandako na bapote ba 1,957 na Californie basombi na 7 mois toloba te ndeko na ngai mboka kotambola et pourtant la population souffre monsieur le directeur naosala na yo chemise jonse police oki bomai na mai naosepela mboka eza riche mais soki kuru yaki na ndako to biloko malili tokende kati nango bakotaka bakanga kaka na kumfunga Kabila soko na kumfunga wa pression mondumbo ezali oyebi mondumbo nzete ya monene boye bapelisi yango kuna batie na fumangai na miso ebimi ya monoko babi yango mondumbo nzete ya monene boye ndeko na ngai na moto bapelisi yango omoi nzete ya monene yango mondumbo omoi nzete ya monene boye bapisali yango ekomi pointi na nsima pointi batie yango na fumangai nusi na nusi no ebimi na monoko babi mondumbo moto akufi mpe okufata miso tre polele boye omoni bakufaka ta miso polele boye mondumbo ezuyo mabe eleki biloko wana toboyi te aza na liberté na ye akosala yango na public te ezopesa mabe d'ailleurs soki azosala boye azokoluka baennemi nazoconseil direcat mpo tokomona ngai na mokolo moko te ana baconseil na ye oyo nani nani sekila mutu na ye nani oyo nani Chatumba azali akoconseiller Kamerhe te mama wana bali toyebi abali ya solo azalaki mwasi aki na baproblème mwasi ya jibe mpia na botine bana 3 Dide Kinwani non Congolais moko ya Brazzaville abalaki ya botine mpe mwana moko mbongo wana ezonga te Didi Kinwani akobala ye abota Didi kuna te de bana na Kamerhe toyebi te sikoyo bali wana somi nei eza déjà conflit ce qu'il fait là azobi créer problème papa oyo sobi osala eza vanité si vanité Mobutu akufa atika mbongo akende na diamante Kabila le père akufi atiki ba mbongo akei na caisse ya Congo te oyo tout ça eza vanité si vanité ozomona toboyi te akosepesa mwasi na ye mais na secret eleka na bavideo te ozomona epuis ntango osala yango baninga bakosepela nango ntango osala baninga bambongo na bino bozongisa te mpo bona pouvoir so moto na pouvoir so omeki na kokanga na komunena na monyata na mosala nzambe mpe konyata bino te eza malamu epuis quelle chaînette nyonso ezali en diamant et ça coûte combien et pourtant bapopulation bozofuta bango te ya mibale prime bolobaki bazozwa te ya misato bekor convention catholique ekangi déjà parce que mbongo eza te grève ezali partout ya mine mbongo eza na blocage mais bafete mikolo nyonso bavoyage mikolo nyonso na frais ya l'état baloba te monsieur eza pasi monsieur pour le Congo eza pasi ngai nakokende exil te ngai nakokende exil te papa na ngai kozwanga na mama na ngawa na Suisse nakomi lelo nazwi mokanda nakokende exil te nalingi mboka na ngai nazodefendre mboka na ngai awa Tshisekedi ayei ekolo ofele tobeteli maboko mais kala ezwi ye toteleli banguna bato ya miso molili bakende batika asala baévolution na ye mais soko soki na kati aye kosala baso de mouton na baso de vache yao ça va mpo Mobutu mpe asalaki yango omoni soki na limite wana so de mouton monene yango wana Mobutu asalaki yango ozwi poids lourd mpo oleka na nini na matete so de mouton mosusu yango wana ye abakisi yo mosusu c'est bonne initiative Kabila na 18 ans de pouvoir sans partage asalaki eloko moko te ezali malamu mais soki asali likambo ya mabe il faut toloba te mpo na nini mpo na ngai c'est que akosala yango na secret na bolingo na mwasi na ye mais publiquement voté parce que oyo baninga
bazalaki na mwasi na ye wana mpe mbongo na bango ezonga te. Nous sommes les Africains. Ntango mwasi abomi libala basalaka boye. Yopesa nketo sikoyo. Yopesa nketo, il faut bazongisa mbongo epai ya mobali wana. 4 wana bazongisa te. Alors ça reste à vérifier si soki bazongisa mbongo to bazongisa mbongo. Alors prophète il y a là basoda bazongisa mbongo. Alors je crois que on va chuter par ici parce que zaki bato cause de la réaction non mingi na makambo mi balé oti koleka na mbangombango sengeli et que maman va bénéficier nango. Alors on va toucher plusieurs points très prochainement. Tu as quand même réaction à chaud par rapport à makambo lokola et salamika le lobby et sengeli malamo prophète Ngefa peut à réagir na makambo. Alors to komi na biso na suka message à suka na bato bazi occasion ya kota la yo numéro de contact na yo allez afficher ou qui peut ko répéter yango pe bato ko pesa mbote na message à suka c'est on zambazo bisabiso na Hébreu 12:14 chercher la paix. Congo luka paix avec la sanctification sans laquelle personne peut voir Dieu. Et message yanga suka dans Jean 12:43 aimez-vous les uns et les autres. C'est le premier commandement avec promesse. On zambaloba tolinga Congo tolinga misana biso. Ce qui pèse te to koningana te. Mais Congo lingi ko bena mboka na tout. Mais si on a besoin de la crise politique makasi. Mboka est dans la crise politique makasi. Et puis nous avons adressé le chef de l'État, garde de la nation, Fongola missionnaire. Il y a un coup qui se prépare devant vous. Banana 5 audiences, c'était OK à Benganga. Attends mon colomote, bato kale bazali. Mais ba robenga nga tango likamelo salemaka. Soki papa we mbayoka ki ngai c'est que je l'ai dit, je l'ai prophétisé na bengi ye la mort devant toi musée. Au côté na club de 12, la Vessa Gomez. Hein, tu vas partir. Papa mbayoka ki ngai te. Na derrière mi-temps tango akei pata kokuta na même ligne, na ebisi OK ozonga te. Et comme il a 1h du matin, il y a un via Koufi, il y a un papa il m'a dit que c'est un prophète. Il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un chef de l'État. Ephésiens 5, verset 16. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Hein? Complot mon les ali bosso na niveau nyonso. Na bateau za na bango wana. Na bateau FCC, na bateau libanda tout. Mais fongola missionnaire. Boma libala FCC na yo pepe ko zasima na yo poto za mboka na so kité mboka za toujours sous occupation. Merci. Alors il bananga suka yango wana. So ka pesa ngo audience. So ka pesa ngo audience te. Wana yemoko mais Bible lobby Ésaïe 55 verset 11 Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Et Bible lobby dans Amos chapitre 3 verset 7 Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ce que à leurs serviteurs kolo apambola bango pe apambola bango. Na saka émission moko na yo na otanga kuma batonga na pisango lokumu mais moto na mystique ne ko menacer na butu na lalité grave yango pasa muku na lobaki na tribunal di likamulenga na yo tout so abengi ma brigitte ka bisayo a menacer ngai na butu na marque moko mais le na lalité mais papa na problème na hotel yo tika la côté na yo ngala côté na ngai na otaka komo na ite ya moka bilo na zolo na lalité directeur menace de 21h6h du matin yango epeke muku na raison abili kamuninga na yo tala makambo na yo papa ngai na wali peuple na wali vérité je n'ai pas de problème avec vous ne ba bazo na makambo na zali mo lobeli ya peuple mesalin ba question to retourna to lobengo na bosembo poto luka to construire Congo yezabo to bebisa Congo te to na mboka te ale mboka moko répéter so to soigner yango te e ko simba kati nango te. Alors numéro na ngai pona ko sukisa yongo ngai so benga ngata 1h du matin to beti matosi po bato sika ngai na le esa bango mo elengi bala mungala okelenga libala mwa mwete oya boya sa mokina ya nana fakitse zali so on dit na gna dit na pasuka ala kongo te kuna ala kongo te bon on zo ngai na WhatsApp imo Bible so on a problème parce que président beta de droit to holandela to zo holandela kaka oyebi presse zali 4 pouvoir na kati ya constitution na biso mais presse a na vitesse ko legalisation so ki presse a telemi ye moko likamolo obi obezu solution parce que bino be presse boza okabwana okabata passer bakabwana nani oyo FCC ya ba Patrice ba pandana bo sangana et ça la force
kola pambola bino 00243 89 610 49 41 okozanga mpe lisusu na 00243 81 807 26 78 mpe 00243 99 99 42 937 alors mpo na mbote napesi no papa na ngai ngefa oza na kati na Genève mbote mingi moto aleki mibali nyonso na kitoko na mokili na kolata ezaka vie wana napesi mama na ngai batondoko edoxi na kati na Genève oyo aleki basi nyonso na basi bakumisaka na mère na ngai aleki bango na basi bakumisaka owela bango 10 personnes mama na ngai aleki bango tout nzambe mwasi kitoko kaka batondoko nzambe apambola mama ko napesi mbote na papi ngefa na kati na zili ko pambola yo boye molamu na mboka Congo Gilbert Mwako DG yo otunaka depuis Suisse lukilanga journaliste malamu ya mayele na bi DG yaka na Congo mayele tonda DG alendele azali awa bokokutana po boleka ba émission ngai mona benga to kei bosala ba émission to na 3 chaînes otala ne Congo pour sunga bato et na pesi pe mbote suna bijungefa oyo on général de botu pour sunga babola ko la pambola yo et puis to pesi mbote na Patrick Otobengi de Panama Boimbo mais moto a couché na 3000 femmes a du sida te ntalangolu évangéliste 3000 sida 3000 femmes couchées na Europe l'Afrique te na du sida te talangolu nzambe azana biso wa tokoleka na ye na émission elongo na directeur alendele boyoka et puis ngana commenter na pesa oui la comparaison n'est pas raison et la grâce est trompeuse ya sali bo soko meki okwe na ipeketele nzambe apambola yo na masa na ye patron James 007 nzambe apambola yo et to pesi na général ya mapinga ya makasi bokechu na kati na mboka na Belgique na colonel Foule commandant Eso et puis na major Odombongo na musala kolo ameka kopambola bino mama Brigitte na pesi mbote mote kolo apambola ye Remi Bobo mbote et puis na pesi bon nyonso ba le DG directeur général alendele journaliste ya mayele ya chokolilo apambola eko na bosa ite Eric Lele boss de boss déjà ko ya malamu na mboka Kongo mboka bakoko kola pambola yo pe na mbote ya suka na zako sukisa na mbote na ngabo na bongama kamera talanga na bongama ko na mwana Kongo na pesi mbote na egai sola to benge grand chokolilo ntula nina bengai 6600 volts simba oninga noka gure ntula o bengai patron de patron millionnaire milliardaire mwana kanga tuna patron sokoko ayebi mponde na ngbele tuna noko bokecho ayebi nchuchu na ntuka esiko za nzambe apambola bino nyonso Niki mère de la nation service traiteur et décoration na carte na night maman na biso wana papa to so comme na France na invité yo to komi akomandaka biloko na ordinateur abeti abi directeur alinga mingi fufu semoule alinga mingi un peu de légumes un peu de viande pe na diboke sambanda kana bi wana za directeur général ale wale kina kisasa wazate na Kongo zate ya ko simba ordinateur beti siko yo moko directeur na mosika solo yelio ya liboke soleil mama olekisi kola pambola membote ya suka na pesi na pesa moto mbote premier partenaire na nga oya zaina Anvers na Bruxelles on a bengi mami bomolo bolumbu to bengi mwelo mama social yango to pesi mbote ya suka na partenaire nga numéro 1 mami bolumbu bomolo na Anvers mama social motema la mama ya bashege et puis na Chadra Kingefa o donc a remplacer ngai lobi yende asimbi bendele ya John Ngefa TV et to pesi shege ya mama o to bengi chobi choribe mwana mama mwana ya mama ba docteur déjà en France na Belgique et pas mami bolumbu bomolo donc petit kalamingi dans sokota mikili nzaptala ba mama boyi
nde ministre social était kola pambola on a bingi moellon béton te soko boy monsieur Alain ozwi grenade otie na muno kena panda na Syrie awa te na Congo na Congo te na Syrie ka na Yemen. Merci beaucoup prophète John Ngefa. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Gédéon, merci à Jordan Panzou, infiniment merci Nabino Nyosotou, Mama Fatou. En tout cas, joyeux anniversaire Nayo parce que tu es biké Ota Labiso. Infiniment merci Nabino Nyosotou Ota Labiso. Abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. De vous restez branchés sur le programme des Nouvelles Tendances Télévision, puisque vous savez ici vous ne serez jamais dessus. Culture d'excellence au rendez-vous. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Acte na tozo condamné yango soko za nzela mabetika na nzela mabetika soki yazo ba boy kabilo ba fingi kabila kanisa na lelo Tshisekedi yawa ba injiri ya ndenge nyoso ya Tshisekedi butu moi akanga banani kaka ya sali mabe lokola sali mabe il faut ba loba yango moi c'est le bossa ko ça va tout moi c'est ba 3 fois pas douter mais parce que ko fa ndenge ni et puis moi c'est mon fond la zala ki wana akenda porter disparu. Pas de douter. Si on est au lobby, pas de ça conseil de Mingam. Encore une menace, il y a un dingue. Azobenga président DG Alendele, Bazako, Bazali, papa. Ouais, Azo Lukambo et Gokoya. Au moins, là, on m'a dit Lukambo et Gokoya, fait trouble et comme il diaspora, n'a partout. Pour la prophète du peuple, John Ngefa. Je suis là. Bazali, papa. Ouais, Azo Lukambo et Gokoya. Au moins, là, on m'a dit Lukambo et Gokoya, fait trouble et comme il diaspora, n'a partout. Pour la prophète du peuple, John Ngefa. Je suis là. Le bip est kamususu bazwa ki téléphone erreur ya technicien ezali lokuta na ye tango azosala makambo na ye wana njobi héritier abeta njobi na ye moi ça ba héritier c'est de filmer héritier il a fait ça sciemment pas sambousa ba maman wapi ba nini ba maman baza wapi maman lui baza wapi pas maman lui baza tellement ki makambo pona yo za erreur te o isala ezali erreur te il a fait ça sciemment héritier bani koloba na ye nga na ye proposer liwa tena boye tout cela et puis ebimi congolais bakanisaki ah ezaka mwasi na bali baswani obeti mwa likofi baye na ba police na minduki bawu makala Michael batamalika makala ça pour ba makala mais ba telle bêtise quelle loi et puis loi le biso monsieur les journalistes na katina article 12 de la constitution tous les congolais sont égaux devant la loi. Oh omoni so il va sali dossier pour Nangaï, pour les camarades, tout ça, moi, je salaire. Nous sommes là pour dire la vérité. Et les camarades, tout ça, moi, je ne sais pas qui est en côté. Nazana, ba bande, oyo, même les peuples, ils ont finger partout, pas de intimidation. Bazo sur ba téléphone, azo benga, azo lo. Ba salaire héritier. Ba salaire héritier. Mais je crois qu'il faut aller en angle parce que j'ai reçu l'appel, je ne sais pas qui appelle. Il y a un avocat conseil à Matou Samuel, il y a un mec qui appelle, même appel, ils ont identifié, c'était le numéro, il y a papa Matou Samuel ou Bengaki. Alors, Lélo, les Camerounais, ils ont reproché. Nazana les Camerounais ont reproché ngaïté. Naibisi diaspora nyos, ba Congolais nyos. Ce qui les lobes moni ngaïté c'est Matou Samuel. Na ba avocat na ye bazo intimider ko benga biso na butu basa bon lèvement basa likam c'est lui na ko benga banoko bokechu na ko ebisa bodon mokili mobimba j'adresse Atika eloko azo luka okoka yango te na ebisi diaspora nyos ba congolais nyos soki lelo bomoni ngai te c'est Matou Samuel na ba avocat na ye bazo intimider ko benga biso na butu basa bon lèvement basa likam c'est lui na ko benga banoko bokechu na ko ebisa bodon mokili mobimba j'adresse Atika eloko azo luka okoka yango te écoute ndenge nini Pierre Richard ki jipe piana héritier to tie jipe piana to tie ye mobali ya pembe to vanisi na héritier ko kana yo mona jipe piana ça bozo bana non, yango solo babe comparaison parce que ba te héritier, je te le dis.
batiki héritier lobi lobi osala mwana na ngai bakosala mwana na voisin bakosala bongo on doit le condamner ça marche nalobi olingi tosala marche olingi tosala marche sikoyo tobetisa bacongolais nyonso noya poto tosala marche ya minene tosala marche yango parce bakotika héritier te ozomona natuni héritier ye aleki werason soki atelemi bana succès na biloko jamais pourquoi wera basalaki yango te basalaki yango te mpona nini pourquoi ça ye aleki kofi pourquoi ça kaka moto moko non ça c'est l'impunité tokondi monsieur impunité te pourquoi na mboka na biso justice ezali na 2 poids 2 mesures pourquoi est-ce que mabe bandaka yango wana nous adressons au chef de l'état kosala mboka oyo sentiment te les pays déjà pourris yo ikokota okuti mboka epola ebeba sala quelque chose hein ata mandana esili ata mais sala quelque chose oza na parlement bosala loi moto akamati mwasi eza mwasi ya bato te asali rapport sexuel polele azosambusa bosumu na ye polele même héritier aza wana mangani na nyonso ya polele mokili mobimba mwasi wana makembe esili ezali polele monde mobimba na mwana ya moke na bano ya biso ya mike bazobakamba héritier wana okolobela nde appel ya moto abengaki mpona koloba oui babengaki batika héritier azonga na ndako il fallait héritier sata une semaine na prison Mike obokangi Mike nazoloba Mike obokangi ya président bimisa Mike na prison eza bato mitema mabe bimisa Mike na prison monsieur le président de la république allez na considérons mingi yalinga to bebana te parce que na Congo ozala nani na kobeba nani mpona Congo ozala nani na kobeba na Congo mérite mbali bosa osala ngo te soki kofi asalaki yango oyo me kofi na makani kofi olomide na ndimeli ete mais nazala juste soki kofi asalaki acte oyo héritier asali kofi na makani lokwambaka bana ya bakonzi wana héritier akenda ngai nasepeli na likambo na mbwa ya mbwa asepeli te mbwa azokata batiki héritier nini wana o batiki héritier mbwa ya mbwa azolela mbwa naoki na mbwa azolela wati batiki héritier ngai tozokende wapi mboka nini oyo